www.potonapoto www.potonapoto. www.potonapoto. Binadama Mutopamba. Papa chéri Mutopamba. Mutopamba.
nzela malembe cadencé. Wa bozom toleka. De collecter tous les images cadencé. Je vais accélérer c'est là. Je vais accélérer toujours ba image ya papa Wemba tozali bongo na aéroport. Un grand merci na ba nyonso. Oyo ba ekolela papa Wemba, bomoni ba journaliste, bomoni ba sapeur, tomoni na ba chèque tout le monde. Un grand merci na ba nyonso ma bozoma ba image oyo Congo Airways, le léopard volant. Nde basaleli papa Wemba ba image. Donc rien à dire, rien à commenter. Na ba etu ba la biso mère Mila Bella Dinganga. Mima wetu, un grand merci parce que bozo benga biso partout aux États-Unis, na ebité fama pona yo fama. To sepeli na liwa papa te bien sima papa. Julien Botala tala lelo avec la mine d'œuvre Mosakoli, journaliste du Saint-Esprit. Et si quand plutôt aussi relève nos images. Papa Wemba zalaki grand artiste. Yanga bomoni, ba journaliste, ba sapeur, ba playboy, ba tout. Ba ekolela toujours papa Wemba ndenge zalaka toujours. On a besoin de ba image. Tozo bima, tolongo déjà aéroport, tozo kende po tozwa ba image toujours ndenge zalaka. C'est bon, kata. Aouti kotika biso na pas si vraiment na botema. Donc tu habites nini tokoloba par rapport à yango. Sanaka. Donc bozo mona monde entier eza olela toujours papa Wemba. On za équipe bongo grand artiste ya mboka na biso, aouti kotika biso. 3W na poto eza olela toujours papa Wemba. Parce que biso non sototika la peine meilleur souvenir pour na artiste na biso. Et ça passe vraiment makasi kobungisa artiste lokola papa Wemba oyoyo. Toujours kosaka musana biso na toujours. Un grand merci. Na ba nyonso bazole la papa Wemba. Un grand merci à tout le monde. Un grand merci à Daryl, un grand merci. Na ba continuer so ba assurer sécurité. Ndenga Julien Botalata na za komona toujours. Toujours musala za ko salema avec vieux beaucoup. Ça dit que papa Wemba soki bomoni Botalatala za ko bomanzoto boy, c'est-à-dire que Botalatala aza reconnaissant, personne reconnaissant la musala ndenga za ko salema toujours. Papa Wemba grand artiste icône ya musique congolaise. Bozomona toujours wana to uti bongo na morgue. Na cimetière plutôt na aéroport tozo kende sikoyo bo comprendre que esprit vraiment ezali tranquille te pona papa Wemba. O asali mama minene na mboka na biso, on a osala musala à valoriser ba chèque, à valoriser tout le monde. Et si ka biso vraiment to lobi to kotika te, et si ka moko na papa Wemba, o to kolanda ye partout. Bon mona ki ba image avant akufotanga utaki opoto pona ba médecin na ba soin na ye, ba soin médicaux. Bon moni ti papa Wemba kufiti ndanga ba image tout, le mokate de la presse aza ko assurer kaka pona bino, na bike na poto mère Mila Bella Dinganga. Jaffa Nzengo pe bazaolela toujours papa Wemba, ba le part de la sap bango wana tout le monde azaolela kaka toujours papa Wemba. C'est bon.
www.potonapoto www.potonapoto